toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengweza toujours na ngambo na biso tango toyebaka ke ngonga ekomi ya kokuta na pe ya kosolola nabino boyebi ke chaîne YouTube nabino ememela kabino actualité mais to proposaka nabino pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux topé ba réalité ndeka toza ko vivre na mboka anabiso boyebi ke na Kinshasa nungu ezali vraiment makasi o ezosenga ke Fatibe akota nano makamtala yango bia ezali makambo ezali kolekana na zando ya munene boyebi ke gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Mbaka Ngobila a annoncé en tout cas fermeture ya zando akangi yango mais ya kokamwa ezali ke a prometaki ka ko replacer batu nyonso to ya zando wana na ba zando msu ya miki en attendant ko ka kosisa ba travaux ya réhabilitation pour la rendre zando wana plus viable peut rendre yango beaucoup plus propre mais polémique ezali vraiment koya a makasi sur likambo yango ya zandu d'ailleurs et salaki ke bande konyo surtout ba vendeur ba koka ko marché pe ko tambola bazali ko s'insurger contre ba idée Gentini Ngobila po bazali na confiance na été baza ko mona lokola ke bazali ko lenga ko sala ezali oyo wana te esengo na biso ezali po moko ya balobeli ya bana Kinshasa justement azali na mandat na bango honorable Mike Mukeba ye a participé ki pe na marche wana pe asali na biso moi révélation moké par rapport na oyo ezali intention ya gouverneur Gentini Ngobila na kati ya zando wana est-ce qu'azali réellement ko sokola zando ndenge tokoki koloba bango na lingala ko réhabiliter yango na ndenge ko sokola yango comme beaucoup plus propre pardon comme beaucoup plus viable visiblement ba vendeur ya zando bazali comme la makambo ndenge mon côté na ye gouverneur Gentini Ngobila et d'ailleurs honorablement qui Mukeba a participé qui na marche wana ezala qui dispersé par la police a zongi sur cette marche là peut expliquer biso ba réelle intention ya gouverneur Gentini Ngobila ou yazali ko partager en tout cas même politique naïté hein, bien que mikolo l'équipe batu ba mona ki lokola yena Gentini Ngobila ba koma ki lokola ba sa ki lokola moi bloc moko mais Mike Mukeba a revenir les choses avec force sur cette situation pour la kolakisa désapprobation naïe na lolenge Gentini Ngobila azali ko kumbela amasolo. Je rappelle que boza ko landa chaîne YouTube nabino DMTV yom tozo landa biso ndeko nanga soki o s'abonner noté mi abonné kobo ça n'a pas été ko activer notification juste un clic hein, sur cette petite cloche hein, et qu'on permettre na yo attaquer souter ma prochaine vidéo to mettre en ligne pour na yo suivant honorable Mike Mukeba nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Lobi nga nazaki na zando monene mpona kotambola elongo na bateki ya zando. Tamboli to longwe na kadingi to komi na bokasa na commerce mpulushi ye wana babandi ko beta biso milinga bakangi bato pene na zone na kate bato bakangi musali na ngai Jimmy Kala la aliwana na pesi général Sivano Kasongo matondo mingi na ndenge te tango bayebisi likambo wana asali nyonso te bato baso bakangamaki babimi matondo na mingi nenga kosa musa na malamu kasi likambo moko oyo esali ngai pasi ya lutte elekolakisa te pulushi nano ebongwani te lelo pulushi nano ebongwani te pulushi alibe lokwa na ntango ya bokonzi ya bajimi kitengo na lina liao bakangi bilenge bakena bango babeki bango na mpulushi ya zando monene babeki bango mosali nanga Jimmy Kala la aliwana nzoto pasi bapota babeki bango yali malamu te esika na mona mpulushi ko sa musa malamu yali na kanu fungula tango na ke kotala na pesi mokonja kanu fungula
matondo mingi na ba capitaine na yo na kutaki na musala bako ça. Est-ce que problème ça peut pas avoir organisateur parce que ba pekisa ki gouverneur voilà bonya wa biso mbala bonya wa biso ba politicien ba pekisi ko tamba to tamboli bongo ba tazando wa tamba te point ma au ko tamba to tambola ka sanza ya sango au mois de juillet oh il dépêche tamba e pour makambo ronsa e pekisa malade oh la muka tambola ka pour makambo ronsa ba pekisa batokuna sikato zonga na likambo yango moko ya zando tokoki kokamba kongo boyetekisasa boyete na koyebisa gouverneur Gentini Ngubila mpe nakoyoka bato bakoyeba bamokeba ye bajuye akomi na libongo na libenga ya Gentini Ngubila nga nali motindami nga nali mwana mosala ya Gentini te so toyokani na ye na nzela ya union sacré totamboli malamu so toyokani te na kozala na kati assemblée provinciale ya Kisasa te po union sacrée ali mpona kosalela bana Kisasa na bakongomani tokota nano na bozindo ya likambo aza nango pesaka mwango ya liboso boni okokanga ntango bakangi zando wana lelo nayebisama na Kisasa solo babite bakangi zando mpo ekoyi bosoto eloko oyo bato bakoba te bino bapanisaka bokoloba te banda bafongola zando moboleki Gentini Ngubila longola comité de gestion ye moko alingaki zando ekoma bosoto baya kokanga ngo bilili balakisa bizando ke bosoto so sando ekoi bosoto yali mosala ya nani ikolomi tokokanga zando mpo na nini mpo te osokola yango obongisa yango ekoma pete bamama basaka na zando bali na batata 35 000 vendeurs lelo 3 000 seulement ont été installés 32 000 bakoyengayenga soko beyokanga zando mpo ofongola yango bato wana kokanisa esika kotya bango te ngai nde navandi boye kosanga esengo lelo bakatanga mosala na ngai bana na ngai na mwasi na ngai bazanga ya kolia boni okokamba engumba ya Kisasa okanisaka bakongo te on a quand même l'impression que le dossier a marché comme peu mille politiciens à Mike Mkebai aussi l'ont dit les options ont apporté on dit que au moins 9 mois pour construire le marché central bato wana esika tokome mokonzi engumba ya Kisasa koma oluka esika kotia bato nde esika bakoma oluka bisika ebongani tobanda na yango alibandela toluki bisika te ntango tozwi bisika nde toye kokanga zando ya monene sika bamama bato bana nyongo na finga batata bato bana nyongo na bamikokredi batata wana bamidiembika batia singa na kingo bongo biso tosepeli sika tokenda malembe ntango bayebaka na zando bino babandisi yango botika kokosa bana Kisasa te tokosala te tozorele bakangi zando mpo na libela bakangi zando mpo na kosokola yango te yango bilili ezotambola na bareseaux sociaux le nouveau projet du marché central il est là yango oyo eza zando mosusu yango nalakisa yango ekotambola oyo ezali bakopetola zando to bakotongela okomosusu bakangi zando mpo na libela to tikokosa bakongo 9 mois za lokuta lokuta mpo na nini kokamba mboka na lokuta bakangi zando mpo na libela bakotongela kwa monene esengeli koyebisa bakongomani solo soko bakonzi bakoma obomba likambo elingo oloba te mabe ali na kati bakotonga eloko mosusu merci beaucoup bakangi zando mpo na libela yali lokuta objectif ezalaki beaucoup parler de la nation bosoki na nzela babeti biso mininga pilipili basukumi ngai moko natongaki bilamba mbindo nataki elamba pembe soki otali elamba nataki kokeyanga mabanga moko basukumi ngai ya kosakana te bobukaki mibeko bongo bao batambola eliki pasi oyo yoka tokelema na sisa wana pasi oyo ntango gouverneur Gentini Ngubila akangi bato bakei na ndako bazali eloko ali azokanisa yango nayebisaka bato mbala mingi bakonzi na biso bakosakana. Il ne faut pas pousser les Congolais à des situations limites. Il ne faut pas pousser les Congolais à des situations où les gens vont dire nous n'avons plus rien à perdre. L'union sacrée de la nation, pour la population, mais Gentini Ngubila, union sacrée. On dit déjà qu'on est la déception. ngana mwa musaba na Kisasa ba Kongomani soki nyo sake ali na motindo ya biloko Gentini abandi na yango wana ni nyo sake ya apeka na kobima yango na kotika na nyo sake national na kobima yango na kobima ça ba nyo sake belé ya province na monsieur aliko tokeno malembe comprenons la démocratie soutenir dynamique tokeno malembe comprenons la démocratie
vous pouvez participer au gouvernement central, mais dans une province, vous êtes dans l'opposition. Merci. C'est possible. Et que les gens le baboué, tu peux l'enlever à la majorité, car c'est la Congo central pour la majorité. Merci beaucoup, Mike Mukebai. Nous avons soutenu l'Union sacrée nationale, l'Assemblée provinciale, nous avons l'opposition. Mouti Kolandawana, honorable Mike Mukebai, qui était plus ou moins explicite par rapport au dossier wana ya marché central Oyo ya Zandu. Mais ce que moi j'ai retenu, c'est les révélations Mike Mukebai à Sali ya Kolobake, Zandu bakangi yango pona libela. Donc ça veut dire que gouverneur Jantini Ngobila azoko satope akosi na ba vendeur o bazalaki ko occuper en tout cas ba mesa na kati ya Zandu wana bazalaki ko travailler. Soki dans l'hypothèse où Mike Mukebai a lobby ezali ya solo, que vont devenir ba vendeurs nyosoto wana bazala côté Kanazandu et que va faire Jantini Ngobila na espace wana pe par rapport na projet à Sikao tozomona déjà maquette nango ndenge basali yango na vidéo moko ezali ko circuler. Est-ce que wana ezali pe kaka Zandu ya Sika ndenge batongi et ko salema comment? Est-ce que ba ko travailler kaka sur base ya ba oyo bazala ki déjà ko occuper ba mesa na kati ya Zandu yango toko zala ndenge visiblement d'après Mike Mukebai ndenge tolandi magambo zali penza lolenge wana talonga question na zali komitu na lelo oyo Jantini Ngobila mutu ya PPRD akoma gouverneur wana na PPRD lelo facilement kabo akoti na union de la nation au chef de l'état Félix Tshisekedi asali pe akomi na mo santu nyoso to zali ko kende bongo alors que bato bazali ko se plaindre mingi par rapport na gouverneur oyo Jantini Ngobila parce que gestion na ye ya ville province ya Kinshasa ezali pena ko kende malamu te avec multitude ya bataxe oyo ezali toujours ko continuer ko botama awa oyo pe ba mbongo nango toujours ba tesa ka misala nini ko kozala na bénéfice ya ba kinois concept na ye Kinshasa bopeto na yebite so to koma na niveau nini parce que la ville continue à demeurer la ville la plus sale pe ezali toujours ko continuer na bosoto wana. Alors Jantini Ngobila finalement azali soutenu par nani? Est-ce que par président Fati Yemoko to par nani? Parce que Tobi Kazaki membre ya PPRD a basculé pe kaka facilement boya comme na union de la nation et visiblement tout ça qu'on sentir qu'on continue qu'on procéder kaka lolenge azalaki qu'on procéder tango azalaki nanu moto ya a PPRD alors que union sacrée de la nation sengele à l'état d'esprit pe une nouvelle vision façon à sikaya koyeba ko travailler o ezali ko kende na sens ya bonne gouvernance parce que ce qu'on sali makambo elongo banité état de droit et ko simba yo et ko kangayo pe o kolongo na ba fonction zali na yango pe ko kende na prison. Donc vivement que Félix Tshisekedi je pense à kokota pe makambo oyo atala pe situation ya ba maman la ba papa bazali na Zandu bazali kolela. Bien entendu c'est vrai que ba condition pe ba vente ya ko salema na Zandu ezali ba condition mo malamu te. Je pense que ce n'est pas un cas particulier na Zandu ya munene ezali kana ba Zandu na biso nyonso tu ba wenzela biso nyonso tu problème ya insalubrité ezali problème mo munene. Et d'ailleurs ce tobi to élargir champ problème ya insalubrité ezali problème moko global o sengeli na gouverneur akokape koluka ba solution les plus globales possibles, notamment dans la campagne de sensibilisation pour être battu ba ko bongo la mentalité na bango. Mais je crois que jusque là gouverneur Jantini Ngobila sai ko pesa pe na biso ba signaux mon côté à gouvernance ya malamu ko rassurer biso que lobby makambo et okende vraiment malamu. Comment bino boko ko kanga Zandu bolobi pour 9 mois pour que ko réhabiliter en comme na ba condition moko viable, mais dans l'entretemps alors que le projet était déjà à kobongisa Zandu vous n'avez pas pris des dispositions pour la caser bateau balaki ko sala wana na bisika mususu ba koteka nanu en attendant que bino bosi sa musala kuna ba récupérer pe ba place na bango. Ça c'est du désordre. Gouverner c'est prévoir, mais ce qui est en train d'être fait c'est de l'amateurisme. Ozumoni ke mutu eza système ya meka et ce n'est pas bon et tambo sakape mboka malam mingi. En tout cas merci na honorable Mike Mukebai parce que je pense que oh ya zali kolobawane zali pembela zali ko lancer notamment na Mokontamboka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi a kokakota la paix ba situation à lolenge wan o ezali ko amplifier en tout cas na ville province ya Kinshasa et ce n'est pas bon de créer des tensions inutiles alors que le pays a besoin de plus de sérénité pour que kokakomi mettre na nzela ya malamu pe tomeka ko travailler sur des chefs de l'état pour metaki biso ke kisalo mais banda. Merci na bino batu bolandi biso to komi na suka so bo sepeli botike na biso mo like mais boyebi bokoki toujours pe ko
tiki la biso moi point de vue nabino lanzela ya commentaire bomi abonné surtout na chaîne nabino DMTV bobo ça na pété quoi activer notification en cliquant sur cette petite cloche pour permettre nabino bora taral souter ma prochaine vidéo tokotia pour nabino. Merci encore une fois nabino tokuta nabino très prochainement hein, si Dieu le veut. DMTV vous dit au revoir.